Studio NNK Sonor TV. Oya yebi. Ateka kama ina sachet atika. Studio NNK Sonor TV. Vos informations, musique, gag au studio NNK Sonor TV. Nyonso mai na mai papa photo nyo. Oh. Tema gawa. Wala tema gawa. Okay mo kini ba mo na bino. Ako na mundo parti na kwa. Donc, je me charge de
ezali passe mingi kotala nzela oyo tosalaki na mwa mikolo moke nzela ebukani. Alors constat biso tosali nzela ebukani mpona misala oyo esalamaki awa esalami malamu te. Nzela na parti oyo ebandeli oyo topesaki nango na bachinois basali mais toyoko remarke ke purge ya mabele esalami malamu te. Alors purge wana mabele ndenge biso moko tomesana bizaleli mabe tokobwaka basache na nzela basache wana esangani na mabele epuis ntango basali nzela esali mousse ekomi kogondole. Alors ntango mbula makasi eye ale nzela ebukani. Alors ntango nzela ebukani e endommagé bandako ya ba 8 famille oyo bavandi nzinga ya nzela oyo bakokaki mpe kokufa me nzambe asalisi bakufa. Alors nakoloba boye basache oyo toza kobwaka na nzela nazwaki arrêté ya kopekisa vente na production ya bamai na sachet. Arrêté tozui depuis 6 mois mais toza komona bato baza continuer ba petit vendeur baza continuer koteka mai na basachet. Toza komona pe police aza kokanga bango mingi te so akangi moke atiki. Toza komona production ya basachet to identifier environ 40 sociétés ya ba libanais na moi ba congolais baza ko produire mai ya basachet et puis baza ko pesa baleki na bana pona oteka nzela. Résultat na yango yangoyo tant toza ko loba bato baza ko comprendre te basachet toza ko boaka na nzela eza ko bebisa tellement écosystème eza ko bebisa mabele tango toza toye ko sala banzela moyen umela te parce que mabele esi esangani na basachet et créer mousse ceux qui bambula makasi eye obi mpepeye. Alors banzela ekomi ko céder esika oyo nzinga ya nzela oyo ba famille na bandeko bavandi bakore pe kofufa. Alors naza koloba boy semaine oyo toza ko banda moto nyoso oyo ayebi atekaka mai na sachet atika tokokanga ye akokende mbala moko na parquet. Moto oyo nyonso aproduisaka mai ya sachet pe apesi bato bakende koteka ayeba tokokitela ye na ndako na usine na ye na société na ye pe tokokanga ye mbala moko na parquet ngai moko na kolandela ngo ti bakosuka na makala bakokende motako oki. Cette route a cédé parce que à l'origine, quand la société CG, une société chinoise, a travaillé sur la route ici, la route qu'on appelle la ville de la paix, cette société n'a pas fait suffisamment de purge pour extirper les immondices et notamment les sachets. Les sachets que nous jetons tous les jours dans nos avenues, dans nos routes. Alors quand ils sont venus faire la route, la purge n'étant pas suffisamment faite, ça a créé une mousse avec cette grande pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville. Hier, ça a causé des dégâts et la route s'est tout simplement défectueuse. La route s'est abîmée. Et c'est ça, c'est le résultat de notre propre turpitude. Quand bien même l'entreprise chinoise qui a travaillé sur cette route n'a pas, en tout cas à mon avis, fait du bon travail, mais nous sommes responsables de ce qui nous arrive. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'appelle une turpitude de notre part. Parce que nous avons cette habitude, cette mauvaise habitude, qui date depuis plusieurs décennies, de jeter les ordures, de jeter les sachets sur les avenues, sur la route. Même si elle n'est pas macadamisée, ne jetez pas. Parce que demain, quand nous allons faire cette route-là, nous allons mettre l'asphalte,
l'asphalte ne pourra pas tenir. C'est le résultat, c'est la conséquence de cette route ici. Elle n'a pas tenu parce que déjà le sable s'est mélangé, c'était mélangé avec des ordures, c'était mélangé avec des sachets, ça créait ce qu'on appelle la mousse. La route n'a pas tenu, elle a cédé à cause de cela. Alors je vais m'acharner. La semaine prochaine, je vais m'acharner. La police va nous accompagner ainsi que les magistrats pour envoyer au tribunal, devant le juge, tous ceux qui polluent notre ville, tous ceux qui produisent de l'eau en sachet, tous ceux qui vendent de l'eau en sachet. Ils sont le premier pollueur, c'est eux. Non seulement ils mettent de la saleté, mais ils détruisent l'écosystème de notre ville. À bon entendeur, Salut. Studio NNK. Studio